Na sepe lisusu kokutana na bino na pokwa na lelo, ça dépend place nini bozali. Alors eza bongo mama Nicole Moisanza oaselaka bino émission tozokende wapi. Émission tozokende wapi ezali émission moko mpona changement de mentalité. Eza ko permettre biso to avancer na mentalité moko ya malamu. Eza ko bakisela biso 1 plus 4 na ba famille na biso puis 4 na ba relation na biso. Alors nazo profiter encore ko pesa merci mingi na bandeko oyo boza wana toujours pona ko bakisa 1 plus na kolanda émission oyo tozokende wapi. Merci beaucoup na ba appel na bino bandeko oyo bote kolanda vidéo oyo ngai mama Moisanza Nicole na salaki pona ko bakisa toujours moko na kati ya ba famille pe ya ba couple na bino. Thème oyo vraiment édifié ki bandeko ebele, vraiment merci mingi na ba appel na bino puis na ba encouragement na bino nzamba pambola bino. Alors eloko meminga lisusu liboso na bino na ye pona to sungana émission oyo nzambe a permettre ngo ngana bino to bakisa na ba 1 plus efungola biso pe misu eza musala na ngate eza musala ya nzambe ndenge apesinga na tambusa ngo soki ezalaki yanga peut-être na kowa koloba enga na leki émission oyo eza danse telema na émission moko te comme eza émission na ngate ezali émission ya nzambe. Alors nazongi lisusu epa na bino pona to partager na bino sujet oyo pouvoir ya mobali epa ya mwasi. Eza sujet moko e inspiraki nga makasi na komaki eloko moko na Facebook parce que eza na bandeko oyo aime beaucoup kolanda vidéo na YouTube. Alors Facebook na nga eza Moisanza kuna pe e permetaka nga na koma ba sujet belé oyo pona ko discuter na ba ami mingi oyo nazala bango na Facebook pona vraiment koyeba ba idée pe ya ba souci pe ya bandeko belé na ba pasi to ba problème nini oyo ezo déranger moko na selon ndenge na komaka ba sujet mususu. Alors thème oyo inspiraki nga pourquoi parce que na komaki sujet moko mobali atazali maloba ya mobali eleki maloba ya mwasi na pouvoir. Mobali ataza mwana muke mais epa ya mwasi ya mukolo donc maloba na ye eza kaka na ki autorité. Pourquoi na posa ki question na pourquoi alors ezalaki pe na ba papa ba maman oyo vraiment ba réagir na sujet wana na ndenge nazwaki idée wana ya kokoma eza na ba découper mingi ba pesi ba lobi pourquoi mobali aza toujours na maloba ya autorité sur mwasi. Alors ba papa pe na ba mama pe misu ba komaki en tout cas ba kosaki te et nga pe na zupe thème oyo na kati kaka wana que pouvoir ya mobali epa ya mwasi. Eza lelo pe na ba papa na biso mingi misusu bayebaka te que bazalaki na pouvoir wana avant biso basi tobotama avant nzamba bandana kozwa idée ya kosala biso basi mobali mutabimaki mutani boso. Eza pe na ba papa misusu bayebi ke non pouvoir wana mais na ndenge ba réalité ya mokili oyo parce que ba mama bokolimbisa mwa muke nazokende na côté ya ba papa nayebi ke ba mama misusu pe bakoki ko réagir mais tant ozolanda na no vidéo ninga olanda ngo pe pona tina suka vraiment okozala pe édifié na part na yo nazokende na no côté ba papa eza ba papa na biso mingi ayebi ke aza na pouvoir wana mais na ko pesa exemple moko mingi ba abandona ba pouvoir na bango e banda lelo te banda na tango ya Adam na Eve. Papa na nga ozo na vidéo na ndako na yo kozala lokola Adam te oyo azwaki pouvoir na ye ya mobali akendaki koteka yango epa ya mwasi pona séduction na ba belle parole ya mwasi pona koyoka alors que Nzambe pesaki bino mibali pouvoir wana mais Adam azalaki manipuler epa ya mwasi. Eza pe lelo na ba papa misusu baza bongo ki autorité na ye ya kimobali ateka yango na sens nini papa misusu omona misusu même na kati ya famille likambo nyonso tu toboyi te na kati ya couple mwasi pe aza na mot à dire
mobali pe yo pozali na mot à dire. Mais eza ba papa misusu na bakati ya couple bazalaka isu na mot à dire te. Eza kaka mama mutu azo décider nyonso. Na makambo oyo etali yo papa ke non okozwa décision. Misusu komona ke non mwasi ayebi komande ni akomanipuler mobali wana akoséduire ye ayebi ke mobali soki azwi décision ya likambo azosala mabe soki papa atelemeli yango donc mwasi wana ayebi ke en tout cas mobali akomona nga mabe fo na séduire ye bapapa misusu bakokaka mpe baséduction te mama azalaki te abi ye soki aye en tout cas bizaleli oyo asali nasepeli nango te donc nakolobela ye mais ntango sikoyo mama ye obandi komeka koloba asa kwei atikali aséduire yo papa okoki lisusu te ke autorité wana esimbi te nakoki kopesa yango baexemple mpe eza ebele tomona msu mwasi mosusu mpe na kati ya ndako msu azokogangela yo papa azokotinda yo bamisala ebelebele omona mpe bandeko na yo mosusu bazosepela te na réaction wana mais sikoyo omona misu bandeko na yo mpe babi te yaya yo oza ndeko na biso mobali mpona nini ki autorité na yo otiki yango mwasi amanipule yo boye mwasi atindaka yo boye mwasi akomisa yo lokola mwana mosala boye omona yo msu mwasi aza te na nsima oyebi mwasi osoka ye en tout cas akoyebanga ngai na ye nani aza mobali mais mwasi wana kaka ntango ye ntango kaka bandi kaka baséduction na ye papa obosani na yo ke non il fallait baparole na yo mpe ezala na autorité nango ndenge nazoloba teme na ngai ke non pouvoir ya mobali epai ya mwasi sikoyo papa oyo ozolanda ngai na video oyo epai ya mwasi na yo pouvoir nini oyo ozalaka nango ozalaka manipulé comme Samson oyo msusu ke non même secret na ye ya force na ye alobi ke non akweyisi yango ateke yango bino bapapa boza na babiloko moko oyo ke non malgré biso toza basi papa aza na okoki kozala na nini na koteka secret na yo nyonso tu te ki responsabilité na yo oyo nzambe apesa yo okoki koteka yango nyonso tu te epai ya mama fo ozala na entre yo moko tako oza mobali soki ozosentir déjà que non opègrement autorité moko mwa responsabilité moko donc eza grave faut vraiment ezala comme secret na yo que non bi point faible oyo to mwasi oyo akoyeba point faible na ngai te mpo soki ayebi point faible na ngai oza lisu mobali te faut donc ba point faible na yo vraiment ezala secret mpo na yo papa ekoki kotekama te ekoki kozala te ke non mama ayebi ke non ye vraiment soki kaka nazwi ye kaka boye kaka soki kaka nalaliseli ye boye soki kaka nasali kaka boye akosopa na mbala moko soki déjà mama ayebi déjà point faible na yo yango wana esili mais ezali lelo na bapapa mingi mibali mingi oyo baza mpe lokola basamson oyo esi bateki déjà force na bango epai ya basi na miso ya nzambe ozosali nzambe pasi parce que mobali aza chef oza na baresponsabilité alors eza mpe na bapapa misusu bazwa baresponsabilité batikela bamama exemple omona na ndako boye mosala mosusu ezosengaka ke yo papa moto osalango papa omona papa wana afandeli na ye Facebook mama wana akomi kokumba biloko ya bademénagement akomi misusu omona kutu misusu mama akoma kotia misusu ampoule oui baaccessoire misusu mama misusu mpe akipaka yango te soki ayebi ke naza na mobali na ndako na kosala na ngango te mpo mobali aza wana ndenge nga mama Nicole nayebi ke papa Camille aza wana ke ndenge nazosala émission boye nazokosola thème oyo moto aza na nsima ya kamera eza mopanzi na ngai papa Camille donc makambo oyo nyonso nazoloba ayebi alors eza sikoyo na bapapa misusu omona misusu mwasi awuti misusu kosala bacourse bacarton ezosenga ke papa mpe osimba ngo na force na yo mobali mais omona sikoyo mwasi moto mwasi wana azomema ngo tututu mais papa quelque part mpe ozomona te ke non na kati ya ndako mama azosentir te ke non
aza na mobali moko ya autorité o aza na pouvoir eza kaka te soki ke non papa mosoko ya oyebisa mama omonaki te mama mo isanza alobi ke biso toza na pouvoir ya likolo na epa na bino basi. Alors pouvoir eza te ke non papa parce que mama nde il faut anyokwama mama nde il faut asala biloko nyonso tu misusu kuta omona ke non nautaki isuko point de sujet moko pona kaka ko essayer un peu ko dialoguer na ba mi na Facebook ke mbongo ya bino ba papa mbongo mobali eleki mbongo ya mwasi na valeur. Mais soki na kati ya ndako wana ke papa ofanda kokendaka mosala te to olukaka mosala te to olingaka kosala te mais mama akendaka mosala mais yebango toujours ke non mbongo ya mama eza na valeur te epa na yo parce que soki ozwi mosala ya moke ata mama azwi mosala ya ebele mais mbongo na yo kaka ya moke wana papa eza toujours na valeur koleka mbongo ya mama. Yango siko na bandako mingi pe bapapa ebele bamama mutu bazo bapouvoir wana nyonso tu. Alors na ndako mama azoyeba te ke nyonso soki aza na mobali azoyeba te. Pourquoi? Parce que yo papa tellement oyebi ke mama akendaka mosala aganyaka bien yo lobi te nga na fani na nga nga na ke kaka emsu ata kobeta no bakache mais ata ya 20% okose sentir ke non oza kaka na pouvoir wana autorité wana pouvoir wana eza te ke non misusu olingela mama babanda ebele na libanda. Ça c'est pas ça. Pouvoir ezali ba responsabilité. Donc il faut là ça devant moi c'est que non oza mobile te que faut ozala na 2 femmes 3 femmes to ba ambiance libanda. Ça c'est pas une pouvoir eza pouvoir te. Alors nazokende pe lisusu epa ya ba mama eza pe na ba papa mingi ba mama na sire biso oyo toza na kati ya Europe awa toza na kati ya poto mwasi atangaka nzambe oyo ayebi poma bamibeko ndenge nzambe apesa biso basi. Une femme sage bâtit sa maison, soumission. Mwasi wana même na kati ya ndako akopesa mobali wana pouvoir na ye ya maloba et puis pouvoir na ye étant que homme. Mais eza pe na basi mingi na kati ya bandako pe mingi balingi pe kotikela pe bapapa pouvoir na bango te. Msusu yo mama olata pantalon décision nyonso tu papa koma kotia liboko na litama o kasi botuna ye mama mutu akoloba liloba moko bon eza na bamama bakoloba mwana biso mama Nicole sere na biso eza kaka te ke papa ndenge aza wana ti fois décidaka makambo nyonso tu na ndako non nga nazoloba nazomélange te mpo na kati émission na ngai na mélangeaka te mais eza na bandeko mingi pe ya basi en tout cas vraiment bapapa na ndako bazalaka lisusu na un mot à dire te. Et puis ozomona ke non mama pe msu lokola azokende pe na mosala azwi vraiment na autorité nyonso tu ke papa moto akoki kotia pe na ndako même na kati ya bafamille kote ya babelle famille to kote ya baseme ke omona mama kaka moto azotourne partout. Pourquoi? Parce que finance eza na maboko na ye. Alors c'est pas ça. Moi si aza na vision ya nzambe moi si atambolaka na kobanga nzambe ako remettre mobali wana pouvoir na ye étant que homme quelle que soit situation financière na ye. Alors message oyo bandeko na ngai vraiment nayebi ke nalobaki yango na ebandeli nzambe aza toujours na plan aza toujours na mission na ye epai ya bana na ye e nzambe ntango apermettre ngai mwana na bino leki na bino sere na bino na ya lisusu na lozolo bango toujours eza mosala na nga te eza mosala ya nzambe basujet toujours nzambe aespire nga na kati ya émission oyo eza kobakisela biso un plus e mpona kosukisa biso mpe bamama nde nauti koloba mpona bapapa oyo mingi baza conscient bayebi ke nzambe apesa bango pouvoir wana parce que nzambe azwaki biso na mopanzi ya bapapa. Donc soki bapapa bazalaki te na babimaki te na mokili biso mpe bamama tokoki kozala te.
nalingaki kokota mwa moke mpona ndenge toza na Europe nasi bandeko mpe mingi bapapa mpe to bamama misu bakoya kokomelanga mpona Europe awa mingi balobaka ke pouvoir bapesi yango epai ya mwasi. Alors na yango nalobaki ke non mwasi atambola na kobanga nzambe akosalela sentiment ya bato ya mokili te. Pourquoi? Parce que nzambe de mutu aza na loi oyo ya tia. Loi ya biso bato ya mokili na ya nzambe ekokani te. Oyo aza na vision, oyo aza na oreille spirituelle, a comprendre loko nini oyo na ngi naloba par là. Alors merci mingi na bandeko nyonso surtout oyo bokolanda émission oyo tozokende wapi oyo bosutenaka mama Nicole Moisanza. Et puis sujet oyo vraiment ezali première partie na si na kozonga lisusu vraiment na deuxième partie nango pona vraiment kosilisa parce que makambo ezaki ebele ya koloba komona ba point de vue ba ndenge bandeko ebele basali ba réaction na Facebook nanga vraiment na kokosisa ngo bongo te mais nayebi ke après kotala vidéo oyo bandeko ebele misusu bokozala vraiment na plaisir ya kosenga deuxième sujet bo hésiter te pona kokoma mais pona kobenga pona ko essayer komelanga misusu histoire ya couple to ya famille to ya nini vraiment ndeko papa to mama bo garder yango vraiment nzambe apesinga ba sujet oyo ko permettre biso édifier yo problème na yo ngai naza na besoin koyeba ngo te mais nzambe azomona yango ça sert à rien kokoma soko kobenga pona ko féliciter mama Moisanza problème ezate mais kobenga biso mama Moisanza na sujet ko pesa yo to kokoma vraiment communauté na biso vraiment batu bazana ba incompréhension mususu sujet okoloba ko édifier pe bandeko mususu sujet opesa ngai ko édifier batu mais batu mususu bazana akoyoka ngo koloba ke ate o bazolobelanga vomi nzambe a inspiré nga ndenge na leki boye comme ça biso nga na bino tozo pe par na biso parce que nga pe nazoka par na ngai na si mobali na nga aza ko filmer biso nyo surtout tozo kozala enseigner. Alors merci mingi na comme vers la fin vraiment nazali lisusu vraiment na moi lisolo moko ya kitoko moi vraiment nini kolobela pona eloko oyo papa na biso asali biso ya kitoko mingi afandi bongo na Suisse papa na biso Papi Alvaro Siforien afandi bongo na VV agence Sympa Export donc ezali pona kotinda biloko na Kinshasa ezali agence moko ya malamu déjà asi asala yango et puis musala na ye eyebana emonana enzimama vraiment papa na biso Papi Alvaro Siforien afandi bongo na kati ya Suisse awa na VV donc colis eko kende le 2 juin. Alors bandeko oyo vraiment bolinga kotinda kuna ezali tandongo lingi aopesa basak donc kotia biloko ndenge olingi et puis biloko na bino ekokoma bien et puis sire. Alors na bosani susute pona koloba bandeko oyo nyonso tu bokozala wana toujours pona ko soutenir mama Moisanza bozanga pete pona ko contacter papa na biso Papi Siforien Alvaro numéro na ye vraiment soki bobengi awa epa ya mama Moisanza bokozwango aza pe na Facebook na ye bobeti Siforien Alvaro bokoki pe ko contacter par Facebook vraiment agence ezali asir pona bakoli ndenge olingi ekende ekokoma sans problème. Nako profiter encore pour nako pesa ba merci mingi naza bongo na mama na biso na papa na biso papa Clément Mavinga kolo résidence libanga ya talo na mwasi na ye mama Henriette FMI baseli biso résidence libanga ya talo na Kinshasa mais bango bafandi awa na kati ya Suisse précisément na Neuchâtel. Pour nako contacter bango bo hésiter pété boko komela ngai vraiment donc nako pesa bino numéro et puis kuna ezali résidence moko ya malamu donc okozala comme si oza na ndako na yo et puis prix eza ya malamu na kimia nyonso tu vraiment bozala toujours wana pona ko soutenir musala oyo et puis musala ya bandeko na biso parce que eza pona intérêt na biso nyonso tu bana poto et puis bana kina na bosani surtout kopesa ba merci mingi pe na ndeko na ngai mama na biso mama Jolie Misimbi na Lausanne motema ya Prince
donc napesi bino bambote mingi place bozali et puis nabosani bongo te kopesa mbote na ngai na mon vieux Alain Adjan de Martini napesi yo bambote mingi tonton Adjan Bilele. Merci pe mingi na maman na biso Mikael Mabilama na Allemagne, merci. Et puis nabosani te kopesa bambote mingi na maman Marie Agnès na pesi yo bambote mingi. Et puis nabosani lisusu te na kati ya Switzerland awa tozali na producteur na biso Empereur na kati ya Suisse awa na Villeneuve oyo aza na besoin ya baproduire ye bozanga te mpona kocontacte mosala papa na biso ekende liboso. Nabosani lisusu te kopesa bamerci mingi lisusu na mama Chouchou Banjo na France bagros bisou mama Chouchou na mona okala. Et nabosani pete mama Christine Mayance, mama Christine Baitonge bapesi bambote mingi place ozali. Et puis Jackie Ngwenga ba félicitation na bébé na pesi bambote mingi. Nabosani lisusu te mama na biso Flora de Rosa de Switzerland motema papa na biso Patrick Tadoul na Suisse awa na Clara na pesi ba gros bisous ma chérie. Merci beaucoup na bandeko nyonso surtout oyo bozalaki wana oyo bolandaka toujours émission tozokende wapi ya mama Nicole Moisanza. Et puis na bandeko oyo bozali na ba manifestation bozali na ba soirée ba anniversaire ba fête bobo sanate ko contacter Didier na biso na kati ya Switzerland oyo azobeta musique malamu. Et puis azali na prix ya malamu bobo sanate Didier Dadi Forme Shora esimbi Didier oyo azobeta musique kitoko. Et puis okozala décider bo contacter ce qu'on a vraiment na projet fête parce que azapi na calendrier moko surchargé. Merci beaucoup na balandi émission tozokende wapi. Merci pe na papa Camille obali nanga o zoki tanya ko filmer ngai pona toujours to bakisa na ba implice na kati ya communauté nzamba pambola bino. Et puis na bosa ni société na bande de comment ka oti ko komela ngai pona photo mon na Facebook pona suki o na kangi yango na salon awa na kati ya Suisse, salon tropical lumière na monté et pas maman na biso maman Margot et puis papa mobile na papa Denis Sala. Donc ezali na ndeko na biso oya fan azakuna azokanga suki kitoko on a besoin d'aide nyos tout tissage net basalinga boy vraiment kuno ozala décider elongini kobima ndenge ka kolingi ba ko soigner na propreté nyos tout. Merci beaucoup et puis merci à toi aussi ma sœur Marie yo omtosaki nga suki. Merci beaucoup Marie. Et na pesi bino ba merci mingi na bande konyo solandaka émission tozokende wapi tokutani bala.